tolata alliance tosala mariage botika botikela ngai as neti boy ba écouter koyoko ya. Bon, moi je pense que la musique qui est bon, on a dit que succès dans les Nzambe, voilà, vraiment on a les padres à présenter devant tout le monde. Le matin, surtout dans le studio, bah moi ça va beta bah plan na bango. Ngaza la apprécier. Naningana bah moi ça va beta na yo kono ba idée na boton na oya na tie kaka. Mais keba Michael soit hier na ba mbelimba moko. Francilo ya mon bébé, yo ngaye oh papa, yaka kokota na motemo yanga yo yeba. Senga. Tinga senga vraiment. Boss, nako proposer lo moko. Ya solo vas-y. Nake pas. Tika ka bongo. Te boss nako tsa mutu mo te vocal wana so koti mutu simba te. Donc faut tika ka bongo. Est-ce que ça raka? Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola Brazza Kinshasa bozana problème ozana besoin tina biloko Global Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso Sans problème. Global Express. Toti na biloko nyonso. Eke na nenga bato. Mituka ba carton nyonso. Na priya. Yeah. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Maman le Global PM Express. Patrick Malwavengi. D'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bonne adresse, y'a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la colis, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le pour la petite colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à un service funéraire, au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, au Salmarano sur ma kin, à Ndenge et à Bisso Batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD Nayo, au monde Ndenge prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo. Fidélité à mourir. Au Tchilelo, aux huiles. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa. Là, tika biloko, c'est on a quelque tika na moko. Na biloko. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, La nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine.
des mambo mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala, ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Boya 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 golia Béale a fongoli manzolo chez mon bobo a fongoli restaurant adresse mon coco Debis Boulevard Carnon Alfortville. Boya golia Béale a fongoli manzolo chez mon bobo Ayuma Charimanga Naki pasa ya kobimana ya zonga mama Nanda kopa na bakotungisa ngai zonga mama Chéri koluka tangala kota ndako ya nganga Pona swa mbongo po beta ntolo Nalekisa baleki pe fami mobimba Pona swa nzimbu po beta ntolo Maman. La maison est forte. Tout le monde en a. Donc, sans ici, il n'y a pas la ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko, comme la kitoko, bayami kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Ekasani, yawe atinda. Ekabwana, oh yawe. Odieme, zongana. Passe très bien. Boya a bien habillé. Sous classe. Boya est belé. Tous nos photo en 94. Pour Boya, il y a un sien à la gare. Il y a un changé sur le comia. Il y a Blaise. Donc Boya a même un. Qui fait flairer. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Congo les Noirs, votre chaîne d'actualité, votre chaîne qui vous permet de prendre des actualités fiables et d'enlever tout ce qui se disons dans les coulisses avec moi-même, c'est lui qu'on appelle Refred Ngunda, Maestro Molakis Nabango, encore et toujours, wana pour notre actualité et permettra. Vous allez quand même comprendre que cette émission, ça serait aussi diffusé dans Beauté Image, le meilleur de Paris, Bobé Tara toujours, Bozarana toujours coaché, Norbo Sana pété, studio Oyambibiso, studio Edino Image, donc à la Saint-Denis à 70 boulevard Anatole France, Bo hésitaraté, ce beau événement à Binobo Yara vraiment awa. Et merci aussi à tout bas partenaire tout au basala qui chaîne avancé et toujours Kitoko, Kevin Tamboué et endroit à Otalabiso, Turbo Sana pété da Silva. La policière a Otalabiso depuis quelque part, Turbo s'en a pété, Image, Beauté fait là, encore le meilleur de Paris. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est pour la première fois. Il est ici à Paris, on va devoir parler avec lui parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Après avoir pris le temps, il y a eu un disque, il y a eu un concert. C'est parmi les talentueux vraiment un bon Calabiso. Il est réalisé à Gola, à qui je dis déjà salut à toi. Ouais, salut. Depuis qu'il a fait Paris, Bamoni. Ah oui, hein. Paris c'est Paris. Ok, non, State, ok, non, Afrique. Les lots, impressionnant tout d'abord, tant qu'on commune à Paris, et ça qui n'en est. Non, premièrement, on a Kenda State. Ah, d'accord. On a Master Kenda State, Kenda State, Basala concert,
ba jouer ba concert ba sala ba tourner na state et puis biso tozoa ki temps arroser la bango quoi. Il y a un moment comme qui ndezala kaka parce que mouvement est en actualité. Et koko make non bon tozoa lisusu to que présenter na ba contrat o yaki na niveau Afrique. Donc to récupérer kango les pas de raison qui mbang pour nous récupérer son Afrique to kenda to sali tourner Afrique et puis to zongi. Donc wana ba master baza déjà na state ouais. Bino bete Côte d'Ivoire, to beti Côte d'Ivoire, Guinée, Ouganda, Kenya, Point Noir. Donc voilà, dès que tu gagné qui, toi tu gagné qui ça et puis tu oses la bango ba outi state baye to sangane et puis tu bandi préparation double Adidas Arena. Double Adidas Arena. Tes impressions tout d'abord avant de commencer à Double Adidas Arena parce que oui Paris et à pays mobile tu vas non rêver tant dans la bakine ti lelo tant que musicien au yoko beta Double Adidas Arena. Ben impressionnant tout d'abord Ezande. Ah oui, Paris a minga kitoko et puis Paris c'est Paris tu na loba Paris Mwinda donc poto de lobara Paris poto Malili donc premièrement nous fraîcheur et puis voilà donc poto donc il faut aussi qui ça te représenter nous musala on zamba pesa biso pemena les padres te représenter ngobana ya potonion so ba congolais tout et puis sauf ka keno ba congolais ba communauté belé ba ivoirien bazala ki on a voit même coup de bango ba français mindele bazala ki on est belé donc yo mo mona na podium to sangana na mindele côté mususu baza côté danse tout ça côté mususu baza côté banini tout ça donc to sala vraiment ensemble quoi vraiment ba tu ba Hollanda et belé ba odilo mampuya exemple à suivre Hollanda biso Jean-Claude Mabanzo vraiment il a dit et il a fait nzimbu c'est-à-dire batu ko boire batu 50 fois 4 fois mais moko kaka et ko sala ke et déclencher ba victoire ba mambebele to bo ça peut élever Gilles Vamanteka à Hollanda biso Rizé Agola moi j'aimerais quand même que batu ba yebi au plus na côté avoir avant to kota ba détail mosusu ozong sa batu ata na ba biloko beta déjà to baneta leke ata moi de biloko mo après to développer na biso. Ouais, les loko ezali vocalo et bimisanga quoi il faut salanga Rizé Agola donc ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngana zolela jeje avua motema ezobeta miso ezomona soya lolemo na ngai opesi yango epa ya nani yakato baluka na mabelelelelele sheri totanda liputa to la wo papa melina bolingo ekomelinga malere nzambe benga nonga yo fula ngana boîte noire cheche makanda nga Rizé Agola na leli telvi bandwenga polo na yo sheta eza kolengisa ngama boko donc on est à première vocale nanga ton na orchestre ya les padres Jésus de Nuance place à na PC bambota trop patron nanga mon boss donc grand chanteur au asali Rizé Agola là yeyo na Paris na France à mon on a devant tout le monde donc devant ba parisien et puis bana ya poto ya kalandi nazo mona bino c'est ça toujours plaisir ba give nzongo bazali give nzongo ba vina nga Jigal Fikipo donc tous allez vraiment ensemble ba José Dikila José Dikila numéro 1 à bon ensemble donc en tout cas Adidas et Ningana qui vraiment tous les 2 jours donc et les gars vraiment très bien. Oui, un grand événement alors que à un moment tout le monde a Rizé Agola qui quand même neti mépris on dirait délaissé dans l'orchestre lelo oye tout d'abord na Double Adidas Arena eza ndenge patron na yo Ferregola a beta Double Zénith na le roi de la forêt ba souvenir nini oyo tika na tout d'abord na événement bon normalement artistiquement pour nanga Rizé Agola eza la victoire par nanga parce que c'est pas donné n'importe qui kobimisa chanteur parmi les chanteurs parce que il est grand donc Ferregola donc parmi 3 premiers dans le monde d'Azali donc plaisir d'angeza qui nous présenter devant tout le monde devant le monde entier et que parmi les chanteurs naïe voilà l'orchestre a mérité et puis il y a 8 ans naïe l'orchestre et donc eza elormo boye eza souvenir ya makasi pour nanga et puis na carrière et puis eza na avantage et belé pour na carrière nanga donc pour nanga voilà donc yango wana Rizé Agola oye na Jet Set eza orchestre oya munene
lelo groupe d'accompagnement orchestre nyonso wana eza nakin oyo oyaki na équipe mo eza très talentueux parce qu'à l'époque ezaki facile peto kota Jet Set. C'était comment tout d'abord entrer na kati ya Jet Set? Bon, naki oluka musala donc nde mutu akotsa ba demande d'emploi na musala tout ça et puis naki na champ na présenté musala na ngai na yeba ba série wana to ando travailler na métropole anciennement na Kasavu. Donc na yaki na mona na gna les padres ko toujours ngo ezala ke ba chanteur tout ba sali test donc la sala mutu suka. D'accord. Ouais. Alors membre bureau moko parmi ba bureau na biso a présenté prise habité en tout cas prise au boss ni chanteur moko azana sino na matité. Donc on a vu ki ba chanteur bel baleke ki na ba chanteur à quartier latin et belé oyebi pe bango mais bazala ki wana ba sala test mais les padres ko tolobi ki noté na ministre répété si bureau na matière bi ki noté ya na chanteur moko azana se azole la mata podium mais so ba ko pesa ata moi 5 minutes. Monika les padres bengi ba gaulois parce qu'on a ba gaulois donc bengi moté boya to bossa ni chanteur moko fo boyo kaye. On a déjà 3 chanteurs ba sali test. Mais yo mata na série on a sala 3e doigt. Esengwa tonda kanga motema e. Bezene apambe komisanga kizengi. Donc ça dit nazui micro na bando yemba chanson wana to bando sané ba dio. Donc entraînanga il est déjà comprendre que notre petit à chanteur donc si quand tu bétané dio comme ça tout ça ni lo mo poto kende ko ba di ko yemba to ça ni dio ateli kolunga na tc il y a un moment où il faut s'inspirer il faut ça la improvisation na bandi improvisation ni yo sala qui o permettait que ba bela dinganga depuis Londres ba sepela na masiro beta kaka yo shetani goloza motema nanga betanga malembe nangondo libenda moto kaka yo lisuso lobaki nanga golo yo nalukaka yo lelo nazwi yo sona sisia na noya sans toi mon amour ma vie n'a pas de sens sans toi mon amour ma vie n'a pas de sens. Bolingo ye troublanga nazo yebelo kote nga seko kanisa tolela na ye. Yena bolingo na yo mbangu pe mana kokite nga na komazoba bolingo no chouchou sans toi motema ekobeta pupu loveno ezobalola motema. Donc on a bêté le quoi les pas de comprendre nos petits avec le temps et puis sur la encadrement à Rosala parmi les meilleurs. Donc yango zo mon résultat lelo pembel naie déjà bané délai quoi. Maintenant on y a qui orchestre côté banane oyo babanda vraiment que oyo bina que oza déjà équipe d'attaque vraiment on a ko yeba teke na ko tsa lokolo wapi na ba tsa wapi. Bon Barcelona na côté ba Nicodème, na côté ba Chiquito, na côté ba Envie, na côté ba Patou Makela, na côté ba Jus d'Orange. On a déjà donc boîte noire mais Zala qui est derrière toi. Qui est derrière toi? Voilà. Donc il y a qui est recrutement pour que permettre pour ça va tourner. Voilà. Toyo ya on a ce poteau s'imposa premier vocal quand ngo utu lo ba za lekele tout c'est bon mariage. C'est bon mariage to betela Christine Gakoso na Edgar Mot baza ba Brazzavillois. Zala ki lo mo. Nga za pour ça plus aussi déchaîné, c'est-à-dire que dans le petit loco au yembi on peut permettre José Diki là-bas c'est pila. Donc poto comment tu place wa. Donc toye to sali basirona to betela Christine Edgar Mot to beta bon mariage ta sala vocal mako o lelo ba to bazo féliciter na rango. Kala ezala ki elo rondet market na market même pour ça là mo Michael Bimate et beta na ba ma market ouais beta na ba mari bazala privé ba senga chanson alors na studio ça lekeleke toke Brazzaville lekeleke to mon onde tijar et puis to ando to zana pour ça mission mo to recrutaki to habiter non loko la mission na yete to zongaki to coacher na lekeleke pour et ça la moi dio quoi. Et ça la moi genre moi biso tout aux ensemble tout ça tout ngaki tout ça li lekeleke ndi na betaka vocal wana et puis voilà donc et les cas il faut mettre bien et les cas qui bien est-ce que ambiance c'est ça qui bien parce que
bien que lobi que bureau moko boye muta asalaki ke yo mata pour ça tester est-ce que ezaki pe na appui moko boye tam sur la relation moko toyoka ba grand orchestre aujourd'hui pour que osala entrer na yo il faudrait quand même passer par quelqu'un aza guider yo recommandation mais de ta part et cause à la nan mutu asalaki vraiment tu au côté mouvement ouais normalement mutu asala fa kota ngala kota mouvement ezama passer donc mutu asala ki non nazwa opportunité kota ta quand même la porte à côté pour na mon podium eza bureau na biso moko bon naïba sous place à Kenda était na mon rappel sous stars na bureau et puis moi na tanga komona na média ezate parce que tous en été na quatre orchestre donc nazo bonne phase comme bien la théorie nazo remercier d'abord les padres Jésus de Nuance d'opportunité lelo tous en France donc grâce à Ferregola à Folingariser à Gola à présenter devant tout le monde donc encore une fois merci beaucoup à ma boss les padres place aux Ali na pesio bambo tatro na osali petit na yo mwana na yo Risé à Gola quoi. Risé à Gola ouais. Aujourd'hui vous contenez combien de solo vocaux? Bon, ils a vraiment ébélé. Ils a vraiment ébélé. Ils a vraiment ébélé parce que moi n'attends les athées pour ils ébélé surtout bandi boîte noire. Bichuro kotandanga na pavillon nini ya ndam comme ça tout qui imaole yoka bolingo nezo sekanga na lelaka yei ya kofi banyo keswa kate elelisaka kaka pasi na motema na moto yolingaka Serge Bula olingi yoloba na ngano Fabrice Poluka na tuni keswa boyo répondre soki oboyi na nzoto nanga bakolokota ngo na l'hôpitalo Docteur Kongolo bakolokota ngai na l'hôpitalo Cheta Jésus kumbanga tokende likolo Alain Kembela donc voilà donc on est parmi ba vocal on a ça soki na longo wana na yaka lisusu la mura bonga ka desade poko komoti kanga singleton oyebi na lela yo chéri Yolan Malulae bebe nanga na beto alingaka na betaka ye na malembe chéri nanga motema yalingaka na bondela ye na loyembo soki alelileli akotika talingaka na bondela ye bebe sili soki alelileli amina mokonzi alingaka na bondela ye bebe na ngawa bebe mwana moke sombela elamba mwana popi so na tenga musuna ye biloko papa lelo ekomi ya barabas sani papa ya kamera komo pesa na mbanda moyitango bimaka tura koma ya barabas na moye asepela na butunga na lela sapatu na lata ya 43 lelo ekomi ya 45 moto makolo mila ya leka kyawa so na longo wana na Yesu na kobundela yo ya na marke nyonso na kobundela yo olingaka nini yango lisimu songo na somba ya loba totika ba on a plaisir parce que ba ici là-bas Olanda biso ba Roger Zola levé Roger c'est Zola Roger Zola a Olanda biso depuis quelque part donc gebe mutakashman donc soki osololi il est cara direct turbo ça peut c'est la mandiango siko na nyosu wana ba source d'inspiration no utara wapi parce que à chaque fois au salara solo vocaux ils ont pesé peut-être ceux qui n'ont extrapolé en haut na mon genre et même presque dans la même valeur il y a ba nzembo au batu batara pour non tilelo non nzembo na mouvement voilà moni biso to bana les padres to ça vraiment ba soda les padres donc ndenge papa a concentré boulot na ndenge biso peut tout concentré boulot na biso donc to ça wana pour na ko défendre mouvement to ça wana pour na ko convaincre ba gaulois d'ailleurs nazo pesa bagolwa nyonso to bazalaki na Adidas Arena ou bayaki pona ko soutenir orchestre les padres na groupe na mobimba ou bazwaki tin royo kangai chanteur na bango Risé à Gola ba merci ebele on a lancé na bagolwa tout bagoloise donc vraiment et ceux qui wana te tozana bango tina Genève to kende Genève tozo kena bango et puis boya ebele boya ko yoka la bonne musique oya papa Melina na bana na ye tout ça donc ils allaient bien quoi. En tout cas, ma source d'inspiration parce que l'inspiration ils a le rôle bon ngala concentrer ngala zo atana
qui m'a ming distraction. Donc ça dit même distraction na quoi na place à distraction na plan de travail liboso. Dans son amoni distraction boy na mo distraction eza distraction dans malam pour appliquer des travail na place à distraction. Donc yango mona zo ba résultat bien puis na sala ba individuel makasi. Puis la concentration makasi. Place bateau ou ba ko maraté pour nous travailler tant que chanteur musicien. Pour le ba musique na ba koma donc ba musique so différence ni ezara ba musique na ba artiste complet artiste artiste faut ça la complet mais musique na ça ba différence pour toi ba mo ba critère parce que il y a domaine où yo maîtriser. Bon, bah genre na besoin de toloba un peu parce que toi ba kino hein. Bokalizala qui a toi no chanteur to yebete so c'est taille base, c'est moi tu pembe, moi ba lox, ba nini, zo baka ça dit comme musicana. Musicana donc ouais. Vous comprenez mais so lui c'est l'artiste Rizé Agola. Ah ouais, merci beaucoup. Donc na mona normal. So parce que dans ces années ouais, dans ces voisali aspect pour parce que d'aba Kenzo boy essaie de bien pour mon contact civil on a dit Kenny Kenzo donc au Marambo donc Kenzo on dit mtaye bien donc tout ça on a pemena les padres quoi donc voilà musicano na artiste bazandenga moto artiste abimsa ba résultat à la langue et puis otika la toujours ba musicano ozo ebi ba résultat na bango lelo ba bima ba leader foxé baza wapi lelo ebisinga ke no vocal eza ba capacité ya ba chanson donc ça dit ozo mona ke ba leader baza ebele baza ba musicano donc nga ba benga ngai Rizé Agola artiste donc ça dire artiste azana ba œuvre oyo ekotika ndetse ba vita imana ba padre aza artiste donc abeta ba vita imana lelo etikala abeta ba vinaigre le letikala abeta ba insuline le letikala donc ba œuvre yanga mutela sa capacité artistique beto benga artiste donc c'est l'accent tout parce que tant aux locaux pour bima faut que ton oreille musicale ya ba fanatique d'accord donc ndinga na zala na so nazo s'inspirer na zanga mo na palais na longwana ngai Rizé comme le roi fanatique donc le roi gaulois moro bosko zo ka musique azo décortiquer bangambo yemo ça azo a koti sikona elo ni muto azo yemba azo loba nini et puis voix ni nazo bimisa donc nous on a préparé rango artistiquement on a niveau ya palais le niveau na yo ya musique parce que za chanteur oyo bato ba sepelara tant otala ce qu'on a catégorie ya bato ba yemba ndeti yo surtout bito tya moi 5 ko ba isana yo de numéro 1 to tika na 4 il faut pona l'orchestre na biso ten orchestre te na ba génération na bino nyot bobimi c'est dit to ko na maison mère au lobby par exemple Tadé au lobby tam so boye na sans soin parce que bino bozana génération mo bozana 15 ans de carrière où yo vivre bête na orchestre ba ya on a été dans les 15 ans ceux qui yo moko oyo ndima ko zabana bon normalement pour d'ailleurs tu na 4 kara yo munda na longoli tu na 4 ah ouais bon ba chanteur na Congo bango tout bon ça fierté mboka mingi mais faut tanga peu pour permettre to yiba penda ke oyo to bandotia sous na classe te na catégorie mo bote ko ba misu ba massa no misu pe boyeba na bino tabeta na orchestre mo ko sepela musala ya na musala mutu ezate eza problème te ouais tu tika na 4 nazo pesa maestro Fabregas ouais place aza na pesa on a pe génération ah mais biso to bien comment des patron non bon beaucoup de respect mon boss Fabregas maestro mais biso to beti balekeleke biso to beta balekeleke tout temps to beta lekeleke déjà et puis to préparer tout le monde ba maestro Fabregas m'a beta déjà ba question réponse et ouais parce que lekeleke pe na top mais Fabregas déjà chanteur préféré et puis naza fan na na la musique na yema bien à part Fabregas nani sous Masana biso déplique Pombaniance a l'homme des réponses a bien nani sous oyo na tout chanteur mo boya zo yimba bien on s'est plané micro nani bien affilé on a bien affilé Ibrator ah ayimba très bien ça na bien na yimba na ye donc on mona ki chanteur azo yimba azo bimsa ba biloko msusu ba charme msusu akati azo mana âme ah d'accord voilà tu tika kana moko pour tout si ça mso tika mso débat
Ambazi te wana Ambazi ouais Maybe chanter moi comment ay mara pi bino bambo salaka badiezo la balinga boete mais chanteur faut en succès chanteur moninga rizi agola surtout ni rizi agola tel père tel fils tout le monde oyeba Adidas Arena double Adidas bagola babeti babis tout ça hein donc oyemba maintenant sentir public oyemba donc oyemba na public hein tout ce kana moko tout kana moko na puto de cambition manyango wana chanteur moko pour ebiki ambaza utolonga pe nini victime chanteur wana uzotanga na ebiete tanga na chanteur wa ebani abeta ba arena liboso na yo a voyager trop kobeta yana problème te mais actualité artistique donc ça dit chanteur ayembi bazo yemba biloko na ye ndeti biso bana les padres depuis lekeleke na ebiso na beta ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngana zolela jeje avua moteme zobe au sentir que donc mutu to yemba donc ina sa vocal te to vous comment boye ko mais bon ngana za awa te bon d'ailleurs chanteur ngo zutaka na ebiete ah ouais masananga omba okimika batachangwa non bon ngala yo la musique ya bien na yo vraiment lo biso dia lito ebeba pa les padres donc lito eko sarate na tangelo omba Natangelo président Fabregas, Natangelo Ibrator, et puis à la fin, Natangelo Omba. Ok, les chanteurs on a vendu, on a senti que nous chanteurs à Zoyemba. Chanteur à Zoyemba. À un moment, peut-être mon école Longwaka orchestre. Ils ont dit bon, ngai na Longwaka orchestre vraiment été parce que zala qui suit nangate za pe pour ça nangate sentiment nangate. On dit tout le barak non. Babamba kaka libanga na manga hotel la place étoile les opéras il y a des bateaux sous pe ba ya ba mal accompagné et tout ça et puis ba rankiné ya les pas ba opeso assurance tout le monde ba voko na za assurance ya ngona follow na fosa ba série wana ezala ike il faut ba ko esara vie ya mwana mobala ya bato d'accord padre mais tala lelo Adidas Arena tout ça bon voilà ba ko koseya qui et puis ba lokuta parce que toi na monde mo boyo yebi. Donc le diable a dominé plus que Dieu, mais Nzamba sera toujours tout puissant. Il y a un moment ma bé on a placé et y a qui vraiment été et manifesté ma capacité. Donc ça là qui nous ont parlé. Donc nous ont parlé na moni qui on a raisonné mon gars comment qui on a ndeni. Là il faut s'inspirer faut que l'on a tout. Na longanda kwa papa te na beta tout repas ba voisin. Libosolo pango kitoko mais na sima érosion ba seri na sali moi retour quoi donc na vana raison habité toi na bato sospe batam ça va te mabe et puis moni résultat to zongi donc ils ont ngolo mo boité personnellement nga sentiment nga posa nga ezaka ba mal accompagné donc bakotsa na nzela na mais ba limbisa pas les pattes na facilité ezaki parce que balba ke yo pour linga ba ki trop okenda kobomba ye olingi babilo ba musulman yango sala ke les padres après ça toujours espace net ba ba écouter ko ya c'est bon moi je pense que la musique qui exacte qui c'est ça la musique baba bongo ke ba musique na kisi donc bat basala bino na ba poudre na ba bilo na bino ba to banga aussi yo yebi bat ba sala ba succès na kisi bon ngana yebi ke succès na ngeza ya nzambe voilà vraiment ozomona les padres azo présenter nga devant tout le monde devant le monde entier plus de 13 000 personnes la patience paye vous comprenez donc ça dit nga zo atananga même ata surtout na studio ba masa ba beta ba plan na bango nga za la apprécier nangana ba masa ba beta na yo kono ba idée na boton na oya na tie kaka donc wane ko ratete le mono ba boss nga ko proposer lo mo siko do yo senga tinga senga vraiment boss na ko proposer lo mo ya solo vas-y na ke pa te tika ka bongo te boss na ko tsa mutu mo te vocal wana so ko ti mutu simba te donc faut tika ka bongo vous comprenez donc na zo ratana nga vraiment yoka donc nazala rapé précédé ya proposer président nanga eloko parce que nazana qualité nanga on a travaillé bablo on a nabi que non eloko eko vanda awa te vocal oyo ko simba na chanson oyo simba awa te oyo simba awa donc na pesa vraiment mutu na mutu azwa tana e quoi parce que sono comme luka pe nazala pressé ezala ba inspiration sous selinga pe mbango te
nga na yemba na ba ange so ange Gabriel aboyi Michael aroboya te so Michael aboyi ange Gabriel habite ezano kimia mais keba Michael so hier na ba mbelimba moko ba Francilo ya mon bébé yo ngaye oh papa yaka kokota na motemo ya ngayo yeba bébé na nga mbalo yo nakobeta ntolo pona yo maître Samuel Matondo nakobeta ntolo pona yo basusu balobaka okaba molimo nzoto teka mobali na nga moko abalanga na mbongo tolata alliance tosala mariage botikela ngaye Johnny Lebrun le maître qui paye patron Gilles Chris Nzabani donc on a ce que ça Ange Gabriel ana ba mbeli banini donc bon Ange Gabriel vous appelez ça bon Ange Michael c'est ça te plutôt Ange Michael Gabriel a dosaki de Ange Gabriel habité nga non c'est la téléphone attaqué l'émission c'est l'émission va 5 bis l'émission va 5 bis ba David Mumbele ba le Guy Vinzongo Togo santé que Adidas Genève donc Kalamingité et Arena Genève Kalamingité en Suisse nazo benga bana Suisse bana Londres nabi ke bana de Panama pe ba ozana biso kuna parce que ba Gilles de Milan ba ozela biso Gilles de Milan na pe na ba Serge Iloko baza ba côté wana ba Jack BKD baza ba côté wana na bosanité poison malt bakika donc place ça na pesi ba mota trop et puis ba tout bo se pela na rési agola chanteur na bino yeyo na bosanité Edine Imange toujours ça sango ya makasi et panza na mokili mobi Mama CC de Suisse en jarta la biso na pesi pe bela dinganga bambote bela dinganga na pesi Fifi Dinganga na pesi vient na Jigal Fikipo na pesi bambote na Give Zongo la meilleure donc mutuso zo mona nazo beta nazo tika tante za grâce na quoi na pesi mbote na masa na José Dikila na pesi mbote na Jansi Kindudi na pesi bambote na ngai na Junior Lucenvic place ça na pesi bambota trop na pesi bambote na Andy Maître le maître Andy donc il me la sécurité toujours partout kotane azabo yazawana donc père double de Paris place ça na pesi bambota trop na bosanité vient na nga dadi mavungu vungule vie petit na yeyo na France banini nayebi ke marambeza bien quoi quand ndongo ko chenga donc naza toujours mais ba polémique muso ebimara air moro pe ça rappelle moi récré air moro boé na ba raté na ngana comprendre différence non parce que ils en ont passé sa vie privée na yo mais to beta on a télé mais to beti quand même pour tout ça na yo ton ba muso ba loba ke non lelo concert na biso Sarato là akoma na rage ya ofinga les padres parce que yo de Sevae est-ce qu'ils aura solo pe que vous aura père ya éléphant tenez excusez bon je suis un homme donc na cause a pe fimo bonanzela to 8 ans to lingani et puis na cause a pe temps ya ko ya rejoindre en charge et puis ndeto lo ba to kana raté zimpe ko kota alors na oza irresponsabilité non dimazim na ngai pe mokoma nanga mabende moi azala moins sérieuse d'accord donc je suis là chez biso kota raté donc so moi soza otika peka donc voilà vous avez peine à regarder Sarato la Bokabona non nga dia na boti mwana nga mwana zawana donc notre rende chemin ndenge les padres zo mema biso force à les padres ba courage wazo pesanga na zwana gagner bon ils a pour na olifanto nanga alors non yoza na pour rien que ne baloba ke yo muto félicitations na ye et puis beaucoup de respect parce que abotelanga mwana donc place aza na pesi bambuta to abotelanga mwana botama mona na mwana ngai alors donc place aza na pesi bambuta et puis où est important donc notre la ming plus boulot et puis na venir olifanto nanga ou azapana donc c'est ça
Le DJ Alain Milando et Lumbe, donc il est aux Arana et toujours l'ambiance n'y soit Toranao. Et les lots différences nous causent là par rapport à Arena Nabino, na Arena ya Fali, il peut pas. Parce que aux artistes à des fois au Koloba, non suspect au Talara 5 et au Loba. Bon, pour balbi retour il y a rumba, mais alors que l'artiste peut ba bêta déjà ba rumba. Et belé ba concert de Betaka en Paris. Mais oui que poto yonenge zalara kala et bino boyima solo poto zongelengi lelo ba marambo to vivara kala ba sera ba double zénith ba Bercy lelo to momo nango et puis donc ezo laksa ke lelo ba bazo tambola ici c'est Gaulois partout na ba veni na Paris. Et ça m'a rambo tout le monde à l'époque tant aux abats Mickey les lobes sont au col de moment donc grâce à les padres et puis Wenge Soux donc robot et en côté donc bablo kwana et ça la marapamba pambati donc et ça la mi concert et betami arena Adidas double Adidas ou mukini mobimbe confirmé et ça Adidas arena il y a Ferregola les padres les Galactiques mon boss merci vraiment Pamela dit ce match donc il y a parlé aux Arana toujours donc beauté image Pamela dit ça match si Pamela qui a kubambote nazana omona awa pams donc voilà tema toujours qui t'un biso oyembaki na dynastie pe ozwa qui temps ya royemba lelo bobeti double Zénith et double Adidas Arena et double Adidas Arena et marqué au pays et ça fait quelque chose dans la carrière na et les lots au ko bete biso moi et loko moko parce que to chité na biso au fan ça peut quelque staff pe ka ndenge ozo nyata wana zo pe ba staff au fan ça bon pour que to évoluer na biso moi mukia vraiment et ça vraiment un plus vraiment dans la carrière musicale nanga et puis cause la pepe dans les padres donc ils ont plaisir à trop. Encore une fois, nous avons les padres, des opportunités et baksama du jour au jour. Donc, et puis, biso to ba soda, to boti ka bendele ko yate, to zana papa toujours, to zara na so amemi biso botoza, so akina biso botoza na donc. Voilà, plaisir à trop na batutu bayaki. Vraiment nazo profiter nazo pesa ba mbote vraiment na batutu bo soutenir ngai vraiment. Dana pour ça soutien na bino, bo continuer toujours ko soutenir parce que tozo ya Genève, sur Suisse, tozo ya Kalaming, tozo au buka sous Arena ya Suisse kuna donc et aux ala danger quoi. Vraiment merci beaucoup. Bat bazaza na bango na pesi mbote na vena nga Jigal Fikipo. Na pesi vous mbote na Guy Basket, Faille Basket. Guy Basket mon konza double. Na pesi ba mbote na Shango Basket. Deux continents. Deux fois té. Hervé Mokwase le boss de boss. Donc voilà na pesi na mbote na batu tout bolinga nga risé donc merci. Merci à trop affaire baloko. Vous faites le lot na jet set baloko vous êtes sur baloko parce que beaucoup mais plus car communautaire bobeta en Afrique lelo est bien pour les sara musique mais nalandaka master moro boy abi baloko loko ko uta na musique locale a même on a niveau international la musique loko na devant Mindele bon yo pe sanga réponse malgré émission là Mindele babini et puis monde ningani wana ezaka quelque loko c'est parce que bon biso to rondi moto ba loko mais na niveau ya Adidas Arena double et puis Mindele babini Mindele ba sepeli ba makambo koti ba makambo bakisami vimbe comme ipeko donc ton dimi ki loko kara bandengo wana boza mi ba loko mais bobinisa ba Mindele donc voilà naki loko na biso tozo binisa Mindele bozo binisa Mindele to wana ba concert na ba Londres photo qui beta photo qui sous to beta sous na Belgique to wana contrat mo na décembre na Amérique donc moi makambo eze belé tozo ma six chargé ba ma polémique biso mo to mo tala kana biso to mo tsala musana changer et puis voilà résultat Adidas Arena déjà c'est bon ba bazo CP là partout na ba plateforme na ba TikTok Facebook ba Instagram donc tout le monde a avancé donc voilà on a nazo des annoncés na ngai nazo fan za ba staff tout ba soutenir nga lokwa ba da Silva policière na biso to zarana et toujours to bo sa pité pam se dit c'est mboka donc il a contrôlera toujours mambo trop et puis to bo sa té Précieux Liliane et Artemise et donc on a pena
thème ya beauté image donc ban makila ya beauté image donc wana ezanga toujours te tobo santé gissé là Roger Zola à Hollanda biso Odilon Mapuya depuis Belgique à Hollanda biso exemple à suivre tobo santé Jean-Claude Mabando il a dit et il a fait toujours c'est la cas récité ça la biso plaisir tobo santé on fait Gilles Vamanteka à Hollanda biso edino image ye panza sangwa Congo donc il vient ba petit na ya zakana bongo tout le temps ali kana bongo aseka kana bongo tobo santé peut-être Kenny Mokonzati civil à Hollanda biso depuis quelque part Yannick hier à Hollanda biso Rizagola yoko betarno de amo loko moko boye comme ça to panza na tekekaka et ça la bien David Mumbele merci pour l'assistance encore et toujours il a parlé Andy le grand maître à la biso Give Nzongo plaisir à trop et désolé à London affaire à suivre davantage numéro 1 à Eric Naboy na Kevin Tambwe nazongeli ya 0 pesanga bolingo oyo ya bana mike bolingo ya cahier de dessin bolingo ya gamme de couleurs bolingo ya bana mike bolingo ya touche gomme Eric bolingo yepesaka chance ata osali erreur bako efface pe bako corriger Osebande na yebi okena no musika te ozali dans les parages zongelanga o soki mabenga na salaki nandimi zongelanga to réparer kolinga te ba ereng nange dominer crayon na gomme ezana maboko na yo kokanga motema teri. Vraiment merci. Ouais. Affaire à suivre. Merci. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Boya 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 golia BL a Fongoli Manzolo chez mon bobo a Fongoli restaurant adresse mon coco Debis Boulevard Carnon Alfortville. Boya golia
BL afongoli manzolo chez mon bobo. Ayuna. Chérie Nanga. Communauté, j'espère tout le monde on se perd en place. Ma place, mais tellement Naki pasa kobima na yo zonga mama Nanda kopana bakotungisa ngai zonga mama Chéri koluka tangala kotandako ya nganga Pona swa mbongo po betantolo Nalekisa baleki pe fami mobimba Pona swa nzimbu po betantolo Maman. La maison est forte. Tout le monde est là. Donc, sans ici, il n'y a pas la ah, tokos. Il n'y a rien à dire. Manger kitoko, comme la kitoko, bayami kitoko. Donc, tokos. Bonjour. Ekasani, yawe, atinda. Ekabwana, oh yawe, odieme, zongana. Passe très bien. Boya a bien habillé. Ils ont classe. Boya et Belé, tous nous avons photo en 94. Pour Boya, il y a un ancien Zalaga, il y a changé sur le commis. Il y a Blaise, donc Boya a même. Est-ce que Zalaga? Patrick Maloavengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, ba kutia bilongo, ba uzia ngo na assurance nyonso. Sans problème. Ah, Global Express. Toti na biloko nyonso. Eke na nenga bato. Mituka ba carton nyonso. Na priya. Yeah. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Maman le Global PM Express. Patrick Maloavengi. Heure d'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours dans la poli, nous avons la fête par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le titre pour la petite poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à un service funéraire, au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter, tout le monde a mis au fouti à la photo, pour saluer ma sur ma kin, la dengue, il y a mis sur la photo, pour l'équipe agence, au jus DVD, au monde de prestation et les cas qui n'a selon Bounayo. Fidélité à mourir, au Tchelelo, aux huiles. Yeza Kaka, au Spéci, pour récupérer la Kinshasa. Là, si tu as eu l'ongo, c'est vrai que tu as eu l'ongo. Global Express,